Au succès côté les mélayote télé millions mutumote sata la jaloux. So les misi ya on les misa. Pour la minute do ba donner ba opesa so opesi marambi ya zo si marambi. Alors so mutumo ba yo opesa di so mudade ça e ba privilégier à des ça donc ya bena bon. Ok, la vie l'écolo, c'est comme si on devait Adolphe Mtaopouye. On est à Baranki na maison mère. Ok. Mais est-ce qu'on a encore parlé d'une orchestre désordre na Congo à la maison mère? Musique à la Guande, on a agua. Mon lobeli agua ti. Musique à agua. Bon, on sent on ya solo puis nous au monde a noté gandambo. Contrôler dans le marché. Yo va dire le quoi imbaré. Velo collègue ba imba danger. Imba danger ça va peine à poto anati. Bon yo ari na mona. Ba Jean Koubal ba imba. Ba fe Jean ba imba danger. Ba ngena pe poto na shabo mona ari na de. Acha ba da mona munene na. Omoni musique ba fali ne ba memele ba memele on octave benado ba respecter code. Ne omone salameli ba bon. Mon ba lay pressé même na stade de martyr, mon miné na ba santé ba musicien ba y pressé. Ah oui. O chibo mon frère non ndambu na we monani. De ngelo ba ye ndambu na we zo na mwana we kokeli ayo. Niveau no ya mwana. Niveau no pena ya mwana. Lo sa ou derrière so meki o pelanzo to pamba. De pena octave ne ba batanga classe première, primaire, deuxième, troisième, quatrième. Ba on va nous permettre yo. So ça no groupe mingo ba ndo ba so ne belé. Ndu na rolo bandula ngwe et quoi il y a un moment où il y a un déranger. Il y a habité. Mais on a la publicité sur les gars total. So bêta, gros bêta, mais bah tu vois moi na pour moi mais deux ans na mboka donc moi au bangeza na compte ça tala randi ba panza ba soda comme kita na relo ba soda ou kita boy ba soda donc et go risquer bêta ou soit au bêta donc total la maka c'est pas producteur et moi na butu la bongo. So moka tcheba sacrifice ora lembi moka leki na likolo ba ozwana ba matsa. C'est le longa peka pona ba fan. Ba finga ye donc danger. Sangara finga mabe, odila finga mabe, ba tutu ya maison mais ba finga alors c'est le la mutu moko a passé na ba victime belé pe na rata maison mais wana. C'est mo yo ba kanga eli passa via kanyango mo voyager et acheter. Ne se toi na ba merde. Côté né à 20 mais quand changer mon caractère. Hein 20 on va faire une sorte de l'élan fort. Mais quand on balancer caractère. Généralement musicien comme ba travailleur na yo comme ba mina mais entre temps ba travailleur na yo. Moni muto ta longwe na ye. Mais alongwe na ye na ndemo ya bien. Boko ça na un côté pour moni succès bakala na mutu te. Moni fali wana pe bakala kala emelela za fali. OK. De vieux temps so abangala. Même au Canada Fulani, les lots fait l'année à faire. Moi, ma on a BCBG, moi passé. Bah, missa BCBG, bah, le bela JB Mabé. Mais bah, le baron propre. Au moins, missa na TV, on a télé la vie, mais on a télé la membre la vie. Tant sous batabiro la vie. Ah, nous sommes songi, papa nangai. Mais ce que c'est comme la maison, mais le reba tagé, bah, ça carrément tagé, mon direct. Na pesi mbote na bato nyonso balinga kanga na pesi mbote na tuka na bato nyonso basutena kanga tika pena lo basusu mbote mingi epa ya papa Franck Bukasa ya Fondation Ismaël Franck Bukasa tika na pesa pe mbote epa ya Ruby Visor Aigle tika na pesa mbote epa ya Boss Modogo Visor toujours congolaise wana ba yangai ba basutena kangai lokola momesano kaka naza na plateau ngai moko te naza na artiste na biso ya mboka artiste munene oyo toko découvrir ensemble avec vous lobaki na kokanga monorote po kadavèche qui passe mokolo na mokolo ya koloba ezomona na kaka merci l'équipe à réalisation merci na babone na biso nyonso merci na bato nyonso bazo komelanga esika mbebe ezali bo remarquer que nazali banda confort nanga nazande tikotoyo po nasalara musala po na kokomisela bino actualité na temps réel. Bonsoir.
Bonsoir papa. Artiste obi qui sali biso bien, ba te belé bota la biso monde entier. O ba linga émission oyo, parce qu'on a besoin ba ye banano qui l'artiste oyo to yambi na plateau ya lelo, na kombo ya Gabe Gabino, la Alaline. OK. Voilà. Da mingi ma ba yebelenga na kombo wana bo moni monde ngo talaga bangola ndenge salaga. Vraiment. Comme na tamu bo yende na ya koto. Nde na tiga indule. Atiki ndule na kini bobana mayo na tigaki misuba continuer misuba ngala ba pa ba hérité wata ba Cédric Mbungu et pas fali poupa signorita oboyoka wana sala ba vocal kili pas fali poupa après si mana onde na pemi na oboy mais nicho na raisonner moi mingi de fait que na otala maman ningi do kende on va manque melo les gâteaux na compte ndule wa manque vieux azong sakoto logo la mne dérangeant on a monnaie que no faut na na cheyo wa yo peno da mo lobela kitoko panzansa on kitoko vraiment et puis que na chaîne no mo kilibinezwa ouais et nous avons exactement malam de ton parcours ndongo lobi on a bandel déjà to e banano par rapport et banagi nini comment cela a commencé pour yo banda carrière solo et ça que artiste et musicien ndule dans la makila ndule mutabota marango des jeunes dirait donc depuis moi na nga déjà boulot après comme na tamu bo to bani na ninga ba quartier ke na ba école et puis moi ba encadrer musupe to zaki na ba on ba école neti na bo pesa musika Buma Mobera Guati Kombo. Il y a des fondateurs dans le Bossem, tu as l'accès à l'INE et Sima Miko Bozong Sabou. Après, na Simanango, na mo pena ko sala suba parcours nanga. Sangan na ba na mai ninge zala bona ba moma wana ba série wana tam so to sala ba jango ba internet ya la gite avec moi passer c'est gars système ba cassette na beti ba fréquence star na bimba champion ba monga fula ti après wana bika mobembo ninge sala. Non, orchestre Mobimba. En tout cas, na moko. OK. Après avoir ko sala ma solo na ba quartier, na ke musique ça on pas marai. Na profiter na pesa vie na transformateur. Levé murunda papa na bébé Chanda et na profiter na pesa bambote na lega gipe wana grâce à massa na signorita wada pas fali. Voilà. wana nde na yo zonga palin bu na sali pe groupe nanga na toujours ami nanga wana. Nde na yoko mona ke téléphone ya bakoto tana moni ke moi kilo nde na ekoto ya parcours pena ya ngwana vraiment alors na parcours au la musique sur obi na ninga génération na lelo oro se classé na ba génération ni na l'époque tant toujours beta musique na ba non solo bia en tout cas musique ngwa la moins compliqué tant surtout na beta na bi on se rappeler na ba MBC c'est mo ba concours et salam tu ta ba faire on a fait dans l'orchestre na bonga ngiri wana fali pala na kibinda nkoi oyo ya dudu kibinda te me oyo ya sele voilà to beta la bongo trop na ba kermesse ba général Bumba to beti après nga na ila simana nga ne na komona ba artiste ba komubima ba Fabricas ba Wata ba Nani ba Bina Filé bon la habité siko na minute le roi na zo mamango mebo en tout cas ba pousse na kota na 4-4 wana ah bon pour ceux dans ces classés que na ça la génération tel le fali place à Mati sommet fait de gol à tala otazali on mona nga ventrier donc nga na oya gaga tellement mongo nzamba pesanga et profiter et puis na envie na oya na 4-4 wana. À part net mamba oyemba ozape obeta pe instrument quelconque en tout cas nga pena na chanteur gaga donc nga pena se limiter ga na chant voilà vraiment on se limiter ka na chant moi j'aimerais un peu savoir eloni pena et kosala kito eloni ne komaki pour que yo otika musique nini kimisa ki yo monde ya musique la réalité za nini pour bato bota la musique ya compliqué pour ça affecter mususu na déclencher moi ya mona mamango esalama to mona c'est le nez finga vieti vraiment et puis que vient kolobate ya na ba secret mo na ba katso na peut-être yo koyebate moni ndule c'est le yo na wera so ça m'a mbele kati bon yo mona mutalo manke vende ngone puis vient olobare ka ba olobelai de ngolo ba ke vie pa ebi donc na katso na makamweza nous so na to cacher ba mota vraiment nous les mon ami alaka ya pela misupa obeta na normal net ba biso ba sereur to beta ngo normal tant to poussa ni poto apertar makamso minene to comprendre ba réalité mso na kati bon net po na ngana mona yo ndina na prêter OK pour confronter la réalité wana bon na talaki par rapport ngabi donc nous là on pour ira poto peut-être faut ça la boy ou bien bomi mutu
ou bien comme une madesse net ou quand la gilelo ninge kindi bon on a bien c'est la des fois ya mo kutana na ngona pa bon to yo nga to mona pe bon nga na vivre ba massa mso sala na yango et puis on encourager nga pe massa so linga ko pela ga boye donc poussa ni mbala moko au continent jeu et puis j'ai bon nga so selon na tali pena par rapport na bi de ceux qui ont pour na car ya on sala boye donc so ga pour na voyager na kinga Paris wana na zonga fona sala bongo tuka nzambe na lola boye na ye et puis tala chance on ndenge ya la après avoir kotika mona nga bi bolo ko eza boye lokala bonga mite tikana bimana pe mwana mamboka na ke mwa libanda na tala et que nyonso wana bato wana suba basala ba jana zona nga na compte na nga moko privé sandule sandule ça peut signer makambo ça peut na boma mutu na homa pe tata lopango na parler na ngai na ngola na parler na nga na kini pe na parler na nga o baebi ne na ba boye ma ba mo baebi na ngola mo ebi to zanga yoti vraiment danger pas grande alors obi artiste ils en réalité moi peut-être balinga ba yeba batune ba pesa bango chance de découvrir ceux qui sala que ont affronté carrière état de musicien pour exemple ba mise bele ba mi pe simana yo donc yo tika mamandule et ça pour ba proposition pour na repeler sengera il faut kisi bon na ko bali tindeni nzamba ala bande na pesa so zanga elonga libabe poto mona pe misupa na mouvement na ane na makambuté l'idée pas telle na ninga katsa comprendre que muto a pesa ninga rien a déranger peut-être batikika comme échantillon na mouvement donc aya na ye yemba na ye mais a voyager na ye te ba intéressant na bango yedi po mama on on dit bango bazala déjà na vase ya koyeba ba étoile la bato c'est comme leader leader oui bon bazala na vase koyeba makama po mona nga mutu mo ayebwe comment fait-il yo na mouvement sali 3 ans 4 ans 5 ans mais jo mo ayebo 6 mois akeli au poto et normal te c'est que ba monier ndenge ba monaka ba comprendre que ye au marché mais oyo au marché te malgré talent na yo mais au monde que simba te ba pe belé même pende ba obeta ba disque boto yo kati au monde pena que o aza bon mais simba te mais fouter et simba donc mon on dirait na mona nule en tout cas na pesi mona mai wana lo beso moi raison aloba mo pena que non monda nule eza gua point ndima na yango ti moi ndima yango ti na pas mi genia mandima ke note mona ndule gua surtout wenge na bango ya maison mère gua jusqu'au kisi o basimbisa ya liboso za kisi ndeni papa en tout cas kisi nini donc ba dit ba kisi nini la kisi no sto simba yango ti ça dit faut combien na no wana mais go ni même proposition te mais kendai quand même en tout cas na nenga pembe boye na la leçon na ke test na orchestre net ngona ina test na musique sangwa amina nganga ya misem tamemanga donc na kena na yembanga ka jour wana ka ne na yembi bobu ekangi donc leader déjà le linga donc apertar nga déjà comme là web sanga yo fo ya parler bon moni confiance to pe sanga legi makasi après wana nde na ngomo comprendre que non bazo pressionner nga bongo po ba ko tsanga toujours na système donc nga na ude na parler moi na muke na ina na 19 ans série wana 19 ans donc na eno na otambona na bulga que non bon yelo nga ndule mais nzoka na bakati kuna to comprendre ma mususu omona ba mi mususu ye de akangane de leader ango donc ye pena kenna na nganga akangana leader donc leader ayo ga ndeye ni bia mona aka yi yeso lobi ça va poto pega ye bon comprendre mais musala mukie mais il y a ba vacciner donc marambango et la ra bongo donc vraiment sotobi entre lelo par rapport à génération de maman musique ngozo kende banani basimbi pena pifo ya musique quoi ninga mabete wana pena pembe na biki bat musuba ko teninga ba rigueur na bane o ba cancela donc le premier de la classe fali poupa le premier de la classe na ninga classement na kilelo donc ngana lo bana sikoyo na lo batiki puto la lobi moka bimi o bima to ndima mais na lelo fali deuxième na e a fait rigola na obombati déjà fali na faire bango bilan bakangi to na so lo lansana balek na bango wana sko to mota la kaya fabricas na wata donc ngana mona bongo bon parce que par rapport à n'engozo monela fali na faire
to musique na biso to ba musicien na biso na ngwa kozala na mwa niveau ya spiritualité ali kolo ya mona ati logo epoli makazi banzinzi balanda ngo ba fali pena na makambo no ko sota mona ati o cha temeneni même si to ane to tala o côté na YouTube boné na côté na chaîne non tala bo na mona ba discuter y danger on a danger mais non tala bo c'est clair et puis non fallait on en est tout ba bo banda kongwe banda na limite dans artiste moura beta 10 stade ya monde ati ou bien 8 tout à net 5 ou bien 6 atave quadra sana ya ngote asala ngote et puis ne ba na poto bon écart il y a 2 mois avec ba grande salle ya mineno to monaki we salamaki so to kota su duti nene ngana uta na monde nduli na osala tike no pona kote la eta muso wario non na osala pona bongo te donc na osala pena makambo na omona donc on omona ya on oloba so moka botami a double fali bon mona ngane to changer maloba to loba pena e pena betaille c'est normal mais oui c'est clair non mais faire na comme na niveau ya double fali te et ana succès na e a pena succès na e et dinga no beta batutu na Congo ti Seleman ba na batu na obeta mo mona bo dinga beti Seleman est normal ti ngol ba ya fort OK donc pembe pena ya ngwana et on te na flatu ba ba réalité o te o ba raison o bimisa fali na quartier latin raison bimisa fali na quartier latin malgré tout na lega kuna te mais na otala boye na mona et pour ma jalousie kotai moni vient so quadra azali na système moro o bien ça ndenge na ye de yeso régner ka imo za jaloux na o abimsilo su moko pour diminuer o wana OK bana o sala on belelo te bana ka to mona babia yaka to mona na Suzuki ayaka apelaka aelie babia Shokoro Shokoro ya peli na dernière minute boebu akezule depuis to savani ya peli fali pupa ayo sani ayo bakisama fali apeli selon via mona ya no faut faire gola ya pour diminuer nani fali so fali muteme vimai so likambo ya na suka na ngo donc tant va via sali bongo mona mai tanga ye et ça les peu jalousie donc quelque part malheur est bon na mona nzambi mdalinga bon pour des jeunes wana ba comme ba patron so ba lega na ba groupe ya nga bazaka na mapango momo na ndinge ko madizi donc nzambe pena alingeke ko mabongo donc faire yo lugela fali rando na quartier latin pour pousser fali ça l'album nzoka ligne na lo kende ba pesa qui chance te pas venir mais ta lelo ne comment non on entend parler que profit déjà permettant toi pesa fali chance à permettant ka sala mais à s'attendant na banzembo peut-être à sala hypocrisie à sala hypocrisie to la soleil lobati soleil lobagi si fallait programmer na TV qui azo sala album pour gola ba no sala surtout officiel na mikili OK et ça là fallait bien te soleil qui na visa na mo privé a commis na mikili fallait les cas à prononcer ka sala album via ganga yo na parler tala petso vraiment na comprendre te vraiment nini na pena o tinde boy mais fallait sala ngona nkopo ya bige via o salaire via ça choka qui est déjà et en plus fallait daki direct ya o sala logo wana c'est parce que a une contrainte na quartier là te faire nemba noko mimare moi mingi neso lo baga na portugais donc bon les gars mingi puisque a benel ko linkonda então yango pesa ki siko fallait sala makamwa ba venture wana sala mais ba venture et comme Olivier ya solo donner simba bongo via se la pété mais on fallait binda quadra makolo tenga na biga ezata adusola e pa tenga no ezana nga ata obende makolo papa quoi ya no nga ata ngongane ga beti e mona butu ya ba bongo so moka cheba sacrifice ora lembi moka leki na likolo ba ozwana ba matsa ya normal to mona wera dono rawati ngona pe wera pasala ba moba bongo so ki o mona doublure na yo na wengiza ka pe bongo mais de retard génération ya ba vie na biso ba ntone to pie bonga respect pour si basala ba épreuve mais ngana yebike na ndule ma mekokana rate mara mulombo salaka ba o ba yaki likolo basala yo legaye
mosaïque esalaka tant wenge yaki esalaki koleka yango makambo afe quadre basalaki ezalaki danger mpo balekaki baoyo bayaki na se makambo bafali baosala eleka mpe ya bavie bafali mpe baozwa batotala biso calme nzambe batela biso kaka na bomoi omona kaka bapeti mo baobima wa baosala mpe brincadere mo boye eke mpe bien mo mpe bango mpe balali po succès kotelemela yo te telemeli oyo mutu moko te satan ala jaloux so olembisi ya olembisa mpo na miniti oyo do baadone baopesa ti so opesi makambo ye azongisi makambo alors so mutu moko baye opesa di so mutu adesa ye baoprivilégie ya desa donc ya mpena bongo donc musique sakisi te musique ala agwa ndeko na ngai agwa molobeli agwa ti musique agwa oyo osala ngo ya solo pene omonaka noteka ndambo contrôle kaka na marché yo kati fe eloko ayembaka te velo kole bayembaka danger ayembaka danger kasa sala mpe na poto wana ti bo oyo are namona Jean Koubal bayembaka bayembaka danger ti bakenda mpe poto na chabe oyo amona arena te atia libaya ta amona monene na ye mpo monake misike ekendaka bongo misike ala bongo namona mpe eloko critique te omoni miziki bafali nde bamemeli yango bamemi yango na octave pena do barespecte code nde yango mona esalameli bango bongo omoni oyo balai pressé même na stade de martyre omoni ya minene basante ya bamusicien oyo bayaki pressé otie boye omoni mpena kendo ndambu na yo emonani ndenge elobaka ye ndambu wana oyo ozala ngwana oyo ekokeli ya yo niveau no mpena ya ngwana lo osala kuterere te so meki opela nzoto pamba deya mpena octave nde bato batangaka classe première primaire deuxième troisième quatrième bango bano permettre yo so osala ngo groupe mingi bandoka basoni ebele ndule nde ya ngwana siko par rapport à ndenge succès afale ezalaki na ndenge eza siko lelo to comprendre ndeti moi shit ezali babina concert à Dubaï banini moi mpiaka mo ba concert ebetami tiko moi mpiaka natalaki na image bon moni ba monde musu garçon na qui découvrir bato musu basala ngona honte ayaki na bakwe moko boye kana poto wana ese sora mission mo bakebeta tam su na Lille rien et là quoi monsieur nous les simba te pour ba yebi bino penate communauté na epandite mais alors ma félicité jeune noir OK moni azo linga lango azo me repousser ngo moins un peu rapide na ba kwa mo boye o tant so mon elo mo boye batna ba komana te me ya komi abeti akenda polo akabeti ta ba polo na ba Michael Jackson tout le monde a une image de nous c'est vraiment Michael na ba kala zo kumwe bi na kata ba polo wana mais ona kenda una achelinga la bu abeti ate tondite nombre ane koti wana ekei ya asateki apandi déjà apandi critique ekei to la ga ko critiquer te surtout critiquer mingi esa mabe quelque part dans le pays congolais moni a personne nga vérité ga ba ninga ne wana vraiment à part ga congolais nga congolais te ni mabe mo ya wana vraiment et puis na ndenge ya communauté déjà to ya Mbappé artiste si nzamba sepso ngolu on dirait les 30 hours concert ana par rapport ndenge zo moni là est-ce que fallait oya to oyate en tout cas yo na bi yo sola na tu dis le bien obeta na imbo ga bien le sénateur na peso mbote ya to lo kandu l'été mais to la température mboka nde ya moi j'ai ya moi balance balance mboka ya bien te mo na pauvre ninga do lela na compte ka régime grand prêtre na biso nde tozana na mboka façon zo memelango et senga bina moi ba embouteillage ya la te donc pour na rolo bandu lango et quoi na moment moko boye mboka ya déranger na habité mais non mona ba publicité zo lega total so beta mais bato bakoya mwana mpo mwa medweza na mboka donc mo bangeza na compte ka talaka ndi ba panza basoda comme okita na relo basoda okita boye basoda donc ekoko risque beta ou soit obeta te donc total la makasi za pas producteur yepelo wa sola bakati ba mboka tamso ko sola so soli kitoko artiste ya tozela moko na biso RD7 vraiment ya to pesera moto ninge yala so pe faire gola yepe na kipa oya ba singa ba beta na vena nga Veluchana to zaisa ina ya pas un programme oya so ngula oui oya ba osala anniversaire ya Viana 50 ans na ya carrière ya osala ba kota ba sida kuna place na via ibsenga te mais atindelenga de na chomboge azala na gola pa oya so pa yepe to soutenir ni ga ba Soka musique à Congo. Bana mboka kaka. Et ça la biso bien. Surtout que biso ba diaspora ya Angola boy. To linga pe mo ba distraction wana na kepe mo place mo boy. No ki ba collègue kala. Vraiment. Ya bongo pena. Rapport ya ndenge comportement ya
il y a celle au scrum ils ont s'appellent ça pena mo batebelete au banda ku do bono le beaucoup de bandeli est-ce que vous avez un message moi lancé dans celle au scrum pour un comportement est-ce que ça ayebesika telemeli soit dans ça ngona nkopo veut dire moi qui muté ma bepele qui moi trop danger scrum scrum a manqué vie na ma be natala ipena na mona natali na mona manqué vie fort. Ok, na vie likolo, c'est comme si on devait Adolphe Mtaopouye. On est à Baranki na maison mère. Ok. Mais est-ce qu'on a pas parlé d'une orchestre désordre na Congo à maison mère. Donc orchestre désordre. Désordre au Saranati. Vietone Zafé Nabiso, Vietole Landou le no fort. Mais via Salamabe, azo politique il y a mouvement, monopole mouvement après ça on est na bashegi. Ok. Donc ba fan ba dirigeara orchestre. Or que ce que na ba orchestre msunet na ba quartier latin et ça administration orchestre de gérer ba musicien. Si vous na maison mais là ba fan mutu ba jijara ba musicien to ba gérer ba musicien ba ngopena so ba boyo yo kota te so ba ma bi kota donc so yemi no pe mabe mais so ka ba fan na ba ndimi vient on dima OK si ko veut ba na tika ba petit na ye na ba fan c'est le longa pe ka pona ba fan ba finga ye donc danger Sangara finga mabe, Odila finga mabe, batutu ya maison mais ba finga alors c'est le là mutumoro a passé la victime et belé pe na ta maison mais wana. C'est mo yo ba kanga eli passa via kanyango mo voyager et até. Ne se toi na ba merde. Ce que alors les données pe sous na ba lar mo botam sous fait falloir rembourser ba wana ba série wana na ba boulot tout ba sala vie pas pesate. Donc on mona OK na vie bout. Mais c'est Léo et afo ave na obosana. Bosana po papa ara papa wana na côté ya Léo ave na ocha na se okene likolo trop poto fingende ni paraît-il le gars mabo na yemta sala yo yemta bimisa so lelo peut-être moi ba parler ne oza wana ngo ezanga pona vie wana ba relation na Léo lelo biso to comprendre o via Léo côté ne ya 20 mega ko changer moi caractère 20 on va faire na biso to lela fort mais on balancer caractère gérer les musiciens comme les travailleurs comme les mines mais entre temps les travailleurs moni muto ta longwe na ye mais alongwe na ye na ndemo ya bien boko ça na un côté pour moni succès bakala na mutu te moni fali wana pe bakala kala emelela za fali donc vetam so abangala même okala fulani lelo fere anega fere Bigington pe anega Bigington vie kabona na ba petit na yo bien moni selo na méchant lo elboso passeport azonga sko poto na compte na yemo ondire donc a souffrira fort babilo wana nyo soto mona na vie et tchai ba merde donc so ko te me la vie o mona nga yela sacrifier pe abandana nga na bande mo obo mais tellement mko to ko telega vraiment to ko telega mais ve kenene na bande mo obo akanza etam sou peut-être po ndeti no za bonde wona nga sto voyage na yo to check exemple nga na travailler now o kanga doki ozonno kini toza na kin me okenga doki no kanga na mbata doki na ba accès ozong silanga ngo même na longwe mais so na kina quelque part ba ko tshanga ngo longo bona robima de ce ko kanga ngo na bulni ndenge nkopo sa na ngo donc bulga na sila na fa na kin loka ne to mona ba misem so c'est moi jana pirija fort na kin to mona bisoto aiti ba Maroc aluki ba mikile simbide suka na ngazungu na mabora 20 na seni amemi o momone mo la ina sa poko penge maison mère et ala mo ba désordre de mo boy et puis 20 na mtaoto me majana lobai ba mabena to so landa ga akena vieux pe moi likolo donc maison mère moi discipline a ma mo na faire pe na bandeli déjà faire des coups d'outil le so na jaloux ba ni même faire pas na méchant vie donc vieux pe na mo no kabona na ba petit no bien fait kabona na ba petit na nenga beto moi makambo na BCBG moi passé ba misa BCBG ba lobela JB mabe mais ba loba ngo propre o mo na misa na TV on a télé la vie mazo télé la ba membre à vie tam sou ba tabiro à vie bino sala songi papa na ngai mais ce que c'est comme na maison mais le ba tagé ba sakara ba tagé yemo direct pour ebike parce que déjà na parler ba yebi ba au moins on dit la témoignage ya massa o nani comme mignon Abraham o akoma le logo ta F victime générale côté wana la nai afinga JBD ya finga ne ba Roger Ngando ke bino bosala ke père na nga ai na ngai
au moins il y a un témoignage moko un peu bien. OK. Mais ceux comme ils sont dans la maison mais sont dans le loin au moins peut être Olivier talanga c'est le Olivier Bill Clinton a la vie et tu là où tu n'as disque le sur le 8 au Lugana ba archive tu écoutes on a 5 ba vie ba mbongo na ba disque de vieux ça la manière asikana so ba disque de pouvoir na ba do ba finga na père na bino ba finga père direct donc vieux me ga obongisa vieux pena côté na bongisa na moni ba jeune a recruté sigo ba bon chanteur ba catholique ba bon chanteur ba jeune mo bazana ba jamaïque ba bon chanteur ba wasabo ba bon donc façon ka ba obogela kitoko ve sélection touro mais ba on d'une manière normale voilà pour yo pesa magambo no ça est bien yo ne bota bana kitoko bana no yo bota ba on ba pesa vérité na Congo vraiment mais ce que ma be mo to mon ba yo finga yo donc ve mega pena changer sikoyo nel que tozo ke de apoto ke na so chité par rapport à l'orchestre nyo minene quand on parle de Weni musique à maison mère tout le monde BCBG tout le monde peut quartier latin mais ce qu'on a orchestre na nyonso so ils ont orchestre oyo le BCBG ils ont bana oyo abimicité oyo ba défendre papa chéri valablement et vous en par rapport à nini jibe mo kangaka bana na ye oyo razan esprit au fula jiba za esprit au fula te eza nini bon pour nga na rolo bondire moni ma groupe est compliqué mona BCBG lo wazaiko ndiye bat balongwa na passe bat balongwa na passe mona ngobongo épreuve ne vie pas comme beta lo wazaiko konga pinata ba sebe ntune mo beta donc na mona zaiko discipline na BCBG ezande monter na discipline na maison mère wera ça voilà azwa système avec quadra OK avec quadra lingate misa vandela ti ya kuma tata rien le fait que nous changer ma génération a roswa o ba ma sika ba yaka to mona ba renier pour yemo le mine bango a libérer bango za ba bloc a libérer bango zu bilo musu ce qu'on a BCBG tellement za bango na kan balaka kaluji banda to yeba ya zala wana azala wana siko ideni na ngo ozoya lugela papa chéri rankini ya mona ngo koma ngo entreprise na bango do attaquer na esoka e azonga wana yango na siko moyen za chance ya obimisa bana ya te jibe a recruter ba jeune mbala mo et puis ba jeune wana bango nyo soto ba komi na poto batika na bango ebe kirimo bo jiba mema ba poto bari bo ebi ke ba ya wana tu batika na bango bango tout batika na mikili dakena na bango na boule kasala deuxième équipe na boule wera ninga sala mais idango simba yede alembaga partir wana vraiment d'autant memiga ba Kilimanjaro ba mimba mikili ya mimba Gemerose ba jeune wala génération to ba comme na mikili ba betika ndule boy benda BCBG kokota ngwe na passe et que BCBG soke na BCBG oko beta ta 3 mois na bazona bango yote do ya masa mo ba kina otante ba chance ba kotwana asinga ya na lembi nazo mananga bien meso na ye ba yoga na bazwanga ba tianga wana do na fanda rara avanda tia lembi orke maison meso kangisi 10 kombi ou bien 10 et puis on a boulot na yo yekola moko na bonga na la place on comprendre que fois o so na na convaincre vieux na okota oyeka so cheka loyenge tara vivia zo monopole to pesa ba fan de so ba matisi so convaincre ka batu o wana bazaki wana isili vetone de o excité au koti boulot jipe boulot vraiment est-ce que orchestre bon fait na bane belé wawa tandis que BCBG là kuna ya non chronique et donc ba vieux de ba kanga vraiment donc kuna loba moko kufa ba remplacer moko na mona on politique ya piano ya bon ndé na posa fula bato ya la vraiment siko par rapport ya oyo sala oyo rasa sali to jiba sali to kofia sali ba misem so ba sali nan to retraité comme légende bon à part gavena mon amoni combat les gens na mo boya mo mo français utiliser ce peu bangola to mérite na comprendre mo te don des likolo à légende bon na ebité vera boso yine ne mndeni olana yede abi ya komi comme mo ute oloba boy ngana megana la nombe na bien te vraiment ba benge légende aboya biote ngana sous légende de mais na komi tellement bien on va moi likolo légende on dit likolo légende bon pour ngana oloba net neni mo ba tono so o ache ba preuve a teki musique à Congo libanda pendant un moment 5 ans 10 ans pour la légende voilà donc neti côté neti ba plora ba verambo aka na ba catégorie ba légende même ba JB wana ba wera ba vekeste
place à paix, mais Manakimia. Voilà, nous sommes à légende pour montrer les quoi capable. Donc, Babeta Zénith, Babeta Olympia, Babilogo, et Babato, surtout Gangela Nakala, na histoire, nous l'état de petit, Veta Boulay, légende. Et puis, surtout l'année, Olivier, on a ça, la monnaie de Olympia. Parce que Olympia, on a 10 000. Nagilelo so ba sala botami ya mineno bo viana mano mona ngo pe mabete yango sude so ba oyo ba ye ba convaincre ba biloko ba guerre donc bien belé so to bien on ba les gens pourquoi vraiment donc on a na musique à Congo les gens to chakara velombo makiadi to tena na vena non pour la moyen ba biso na oboya ba lo ba oyo te vena nga Jean Marie Samba boya abi falaza les gens n'étaient ba faire pe baza ba les gens n'étaient. Donc, les gens à Kofi Olomide, na papa manenga daya. Parce que les gens fort. Or que les preuves, au bana mayo basali, via kala basala honte. Attends l'homme makiadi. Ton numéro pour battre mouki bano soutenir musique à Congo. Vraiment. C'est vrai que mouki l'école a guidé. À cela moi n'ambe preuve nae et comme c'est les gens. Vraiment. Ce que tant accueilli ba oyo ba ye ba sali ya minene ko lega oyo ya sala pourquoi pas to bien les gens. Mais to chanet les gens de mususu papa na biso kufa vient na biso nani wala banda penandule vie wendo koloso. Et puis que ba contacter les gens. Parce que les gens n'aient par rapport à quoi? Pourquoi ils ont des liboso, ils ont un monopole à Royemba. Vraiment. Et puis, ils viennent même dans les Zénith de Paris à Bédade. Même Mystère Douana, il y a 20 meilleurs mots à mon avis, à Bédade, on peut dire. Mais les gens. Donc, pour nous, Fali, Ferré, les gens. Quadra, les gens. Bon, toi, les gens, tout va salir, boulot, tout le monde, bref, tout le monde. Merci, merci vraiment beaucoup. Ça fait plaisir. Merci, Bosepeli, Koyoka, artiste Koloba, dans le micro, il y a une émission où on peut ça confiance dans Angola Mobimba pour la défense et la drapeau pour la communauté. Alors, tout comme l'abso, vraiment, na Souka, il y a une émission d'Abisso, tout ça, na Mokola Lelo. Est-ce que ça, na bateau, la chance? Bazwa bambote kana ezala ba mabanga vraiment ebele no teke longyo boye longyo ebunga kala na ba scène ba ça fait ba 17 ans ngo donc quoi c'est que ba 17 à 18 ans déjà nga na ressources na médiaté OK na bando ça na makambo privé za ngamongo à part mambandule donc bambote pene ezali belé na mode na musika na États-Unis Dominique Ngwangwa bato balé pena ba membre banolinga mamonga na no sala vraiment donc tant on peut biso to sende tout ça la boue bah on va kina na mo ba États-Unis Dominique Ngwangwa na États-Unis na pesi mbote na pesi petit nanga Cédric Modo d'Apollo sasa moi na vie quadra yo moi bien la Kofi fort ba mbote belé maître Libacho na Paris ba mbote belé AAP na loi na na bossa te massa ba belé massa nanga Gilles Maswa patron munene na Kikolo émission yango fort soutenir ma boye les a raté ko kuti ba doit beta ndulo ba no lesa ba on ba la massa bongo te Gilles Maswa na l'action boule wala mvama pena de son abi patron do patron moi la mai marambo yango ya la koto do so ko ningo panda sango yo mutu mta business ba panda sango ya ba négoce to salara j'ai à koto ba mbote belé na madame nanga Karine Mignotte yé pena mutabuna na ba guerre à danger donc yeto utni banana ndule wana OK aye nanga tine église après l'église ameminga suna kota négoce netine yeto ala na donc bambota danger na pesio Gérens Mosantu awa wana kata sanzala bambote belé na pesi kini mobimba petit na Joël Mpindi bambota danger yebela idéologie ndenge ya laine na epsoko ka to sala rande to kana rendez-vous côté na ndenge ka to kozaki kini mo mabambote belé na pesi bino tuna kino no sto ayebinga bola nanga pena mingi na chaîne do bo s'abonner bo partager donc ça mango bo memango côté no so moni bo memango do to pena pour ça bon donc merci beaucoup vraiment merci beaucoup la Lion Francisca na peso pe ba mbote siko zali na kamo mona mwasa zali na sima mwasa ye bina do filmer wa tembo yo ezalate quoi donc ya danger merci bongo na Innocent Mafuta moto pamba hein ingénieur tonton Innocent Mafuta
Mutopa Manderek États-Unis. Diego Outiti, mon ami, merci. Boss Malou, merci. Yarobi Visor Aigle, merci. Na Pasteur Michel Chako, PDG, ya Mosako Chako Télévision, merci. Bongo Pele Soussou, la bandero Nyonso Bazarana GSM, Ngai Nabino, Tozaka Kapo, Yarolo Bezali, où est défenseur, ya drapeau, Molobeli Mboka, Georges Chimba, Miss Giel. On se retrouve à la prochaine. Ciao.